Ozomona na sima na sanza oyo elekaki akangaki un lot important ya ba tenue militaire na 9e rue. Lelo lokola ba service na biso ya sécurité pe bazolala te bazo continuer ba poursuite wana. Lelo toye kokoya lisusu na dépôt mususu oyo wande eza somo eza ebele car lolenge tokangaki kuna ba sorte nyonso tout yango bakonzi ya mboka na pesi na merci na service ya sécurité na biso pona musala bazo sala et puis nzambe azokamba bango pona eza pasi ya ndenge o bakuteli yango ozomona ba balo eza ebele me bazwi wana ba dissimuler yango me lokola bazokamba na nzambe bake kokundola yango kuna ezali ebele makasi. Nzambe asunga biso abatela et puis apesa bango makasi ya kosala musala kitoko bazo continuer kosala yango parce que héritage toza nango kaka Congo oyo tokoki kolinga jamais banguna baya bazwa baya kobotola biso mboko lokola eza héritage na biso yango nzambe azotambola na bango na kati ya fula ndenge wana dépôt munene me bake komona quand même makambo wana alors ba poursuite ezali ko continuer. Merci beaucoup. Ezanga te musala chaîne eza mulai mbano na bango ezali lokola déjà ba service ya sécurité ezali demia pe ezali auditorat ezali bakoyeba nini bakosala bango baza kose retrouver bakangi bango na ba indice militaire baza bato bakendo sambisama na auditorat militaire. Merci beaucoup.